Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino nini oyo lelo tozali koyebisa bino ezali émission mobimba te kasi ezali nde tozali korépondre na ndeko oyo asilaki kointervenir mpona koloba ete pourquoi biso bato ya radio Zoomel 1000 tokoki koloba ete Werason il faut achasser baconseiller na ye nyonso oyo bazali pembeni na ye mpo ete bazali kokoka koencadre ye te na baconseil ya malamu. Alors ndeko olobi mingi mpe na ndenge okomi ifale osuka kaka na ndenge ete osali badeklaration na yo me okei mosika na ndenge ya koloba n'importe quoi. Ndeko ntango mosusu yo okokanisa ete biso ndenge tozali koloba mpo na situation ya Werason en ce qui concerne baconseiller na ye ndenge bazali ko-encadre malamu te na oyo etali baconseil ezali kaka te mpo na makambo oyo biso tozali kolobela na oyo etali bacombattant. Ezali mpe na makambo ebele oyo bazali kose laisser faire mpo na chef na bango to leader na bango ya groupe. Ndeko ifo yeba yango ete babiloko mosusu oyo bino bozali kosala ntango bazali kotalisa Werason nzela ya malamu bino bozali kotelema mpe mpona kotia bakali koloba n'importe quoi. Ndeko bokanisa te ke ezali kolakisa ete bolingo oyo bozali na yango mpona Werason me ezali ete bozali kotia ye na bambeba. Ndeko ntango mosusu yo kokanisa ete bambeba yango oyo biso tozali kolobela ezali kaka bambeba ya makambo oyo etali makambo oyo ewuti kokwela ye awa na oyo etali bacombattant te. Ndeko baconseiller ya Werason makambo ebele ezali koéchappe bango. Tomonaka na biso bamakambo ebele me tala kaka lokola ndenge ezalaka ete occasion moko emonanaka te mpo ete bolobela likambo yango mpo ete na ntango wana bato nyonso tu bazalaki aveugle baza komona kaka ete de la forêt. Me bongi na moma moko boye ndeko ntango bozali conseiller to baconseiller ya Werason il faut botalisaka ye esika nini bafai ya bomoto na ye ezali. Ndeko par exemple na koyebisa yo bino bozali koloba mpona likambo etali baconseiller na ye
Oh, il fallait totika ba conseiller calme ba conseiller basali nini non ndeko ba conseiller bazali na responsabilité monene na kati na makambo nyonso tozali komona lelo mpona Werason. Par exemple, soki tolobi totika nanu ba makambo euti koleka na poto, ba conseiller na ye bazali kotika ye na bambeba ebele mpe na baerreur ebele sans ke base rendre compte na yango. Bandeko, par exemple, tokoyebisa yo ndeko, Werason ifala signer contrat moko boye na ba-anglophone moko oyo balingaki babeta concert moko boye na mikoleleka na bazi makambo tozali koloba mpe na kosenga na papa Botamba kotiela biso bilili bokomona yango. Ndeko, soki mpenza Werason azali na baconseiller oyo mpenza bazali koloba ete bavrai conseiller, me ngai na koloba ete baconseiller wana bazali kosala rien mpo ete makambo ebele ezali koeshape bango. Mpo na nini? Ndeko, ngai natikali nanu komona te na mokili oyo ya Nzambe amweke ezala baignorant, me na mokili oyo ya Nzambe oyo ndenge bato oyo bazali komibenga ba star, moto azali star tango bazali koyela ye contrat po ete asigné. Bandeko, tango bazali kopesa o papier oyo babengi contrat, ndeko, avant ya kozwa signature to mokolo koto na yo ya kotia likolo ya papier, bazwaka nanu contrat otangi mpo oyeba ndenge nini bakondition oyo ezali na kati ya contrat wana, makambo nini bakomi oyo bapwe mosusu okoki kondima, oyo mpe bapwe mosusu okoki koboya mpona kodiskute avant ya kotia signature. Me eloko ekamwisaki biso bandeko, Werason bayeli ye contrat, moto wana anglophone wana alobi azwi papier ya contrat akitisi likolo ya mesa, ye moko moto yaki na contrat asigné nanu place na ye. Eloko ekamwisaki bandeko, ekomi sikoyo na moment oyo Wera ifala signé, Wera azwi pas même temps ya kozwa contrat wana atanga ayeba bacondition eza na kati, ata kutu ezalaki na anglais, il fallait asala to aluka mutu moko ayebi anglais mpona koya koexplike. Werason azwi kaka stilo mbala moko piega asigné, ezalaka te. Omoni bambeba ebongo soki na kati ya contrat na bakomaki ete après concert na yo tokokanga bamusicien na yo en otage na kote ya suka, akoyeba yango ndenge nini? Po komona kaka mobeti miziki ekomi na suka boye bambrenge bamusicien nyonso, ntango bandi kodiskute balobi me osignaki te. Bandeko, ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete me mama ozali makambo nini azali koloba, nazali kolakisa bino siko irresponsabilité ya ye moko Werason mpe na baconseiller na ye. Ngai nazali koloba ete Werason aza na baconseiller te, me azali nde na bato bazali kolia ye mbongo ya ofele. Papa Botamba tiela biso nanu babilili bomona ndenge nini Werason bayeli ye contrat, baza kopresente contrat yango oyo moto ayaki na contrat signé, Werason na ye po azwa ta contrat tanga yeba nini ezali, azwi kaka stilo mbala moko ale asigné. Ezalaka te, eloko oyo asali wana vraiment nakamwaki me teloba nini ye moko nde sikoyo ifo atire leso na bamakambo azali komona po ezali bambeba. Yo oza kosigné kaka contrat, ebongo soki ntan mosusu na kati ya contrat na batiaki te okobeta concert, après concert baofuta ota mosusu 300 €, otangi te okomona kaka concert esili mo bazopesa 300 €, bandi kodiskute ya bamusicien nanga babi me yo moko oso osignaki. Tala bambeba yango na va ya komibenga star, il faut koluka nanu korepare bamakambo ebelebele. Papa Botamba
tiela biso nanu baimage wana ebongo nsima tozongela masolo na biso mpo ete moto oyo azali komela biso mpona kokritike kofinga me yebaka ete tolobaki yango biso bato ya Zoom mil soki totomboli mongongo totombolaka pamba te totombolaka na tina. Papa Botamba tiela biso baimage oyo ezali kolakisa irresponsabilité ya Werason na ndenge azali koloba ete azali star me makambo ebele ezali koéchappe. Baimage s'il vous plaît. You gonna sign a contract. It's a fingerprint. You gotta pay attention, alright? So, put in here. What's up, man? What's going on, man? Yeah, I think what the contract. Yeah, let's sign the contract, man. Let's make it happen. Okay, Sign it here. You gonna sign a contract. It's a fingerprint. You gotta pay attention, alright? So, put in here. What's up, man? What's going on, man? Yeah, I think what the contract. Yeah, let's sign the contract, man. Let's make it happen. Okay, Sign it here. You gonna sign a contract. It's a fingerprint. You gotta pay attention, alright? So, put in here. What's up, man? What's going on, man? yeah, I think what the contract. Yeah, let's sign the contract, man. Let's make it happen. Okay, Sign it here. Ouais, c'est bon, calme Monica contrat ici na studio en plein studio. Tu travailler as un producteur à Cisco aïe pendant que beta poto beta concernant Cisco. Alors là j'ai le moment bien boibi événement validé, événement ba star, ils aura toujours les bossu chaque yaka tu beta concert, si bo Cisco pa aïe tu beta concert. Moninga lo ba événement ya bané, ils aura yaka na solo. Hein, ils aura ba star, ba star. Ba musicien baza ba musicien bo mona be événement ya ba star parce que erona bo mona ki ba fan o ba lingaka ndule o ba yaka pa événement ba ko bima bano ba bima ka te bo mona ba ko bima jour wana bano ba mona na ka te ba ko mona na jour wana po mso azali ba star aza artiste mais aza na ba bonnet do ba bonnet ba ngo ya concert mais ba do ba star donc ba fan na bango bazali ba yaka na be événement boko sama loba pour comprendre la réalité. Alinga lela nanyam. Aloba loba va répondre ici. Tous un événement le 19 avec Cisco. Bon ça sport pour yoka. Contre Singame aya. Yo boyebi.